Matondo na balandi wa biso banso na katina TV lolaka ya mvuluzi Kimbangu ukembo pelo kumu ya nzambe ya mpungu tulendo ezala katina mabota na bino ba banso bapusana pemele tata bango pote bayoka netele bino mukolo na lelo ya soma bandeko na kati ekolo Congo makambo ezali ya koningana ba oyo bazali koyeba nanu teke makambo ezali koningana bokoyoka na bilembo kombo ba le signe du temps ne trompe pas tokoyebisa bino maye bazali koyela biso liboso matondo na nzambe ya mpungu tolendo oyo bankoko na biso abelelaki nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukuru mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga ye wana nzambe ya mpungu tulendo esengeli na ope sabana na yo soko zoko bosa na kozosa de rêve ozoko mibungisa po ete olobaka te makambo na bango wana biso tobanda biso kosambela banda kala te tokobosa bino yango lelo yo banda kosambela kala benga ndeko benga bandeko nyonso oyo bosambelaka na bango na eglise moko oyo bokutana na bango balisanga na bino boyoka oyo tobisa bino lelo ezali dernier avertissement. Je dis bien, c'est le dernier avertissement. Benga ndeko yebisa ye alanda oyo naza koloba lelo eza très important po ete moko na biso ayeba oyo nazoloba lelo na kombo ya Mvuluzi Kimbangu dans Tungunwa na kombo mama Kipa Mvita Ndona na kombo ya bankoko na biso banso bankoko oyo ya biso oyo ya yo oyo bayebaki nzambe ya mpungu tulendo oyo babelelaki ye ayokaki bango ebongo yo likambo yo nde mokili ebandaki na yo berceau de l'humanité mokili nyonso oza komona esalama ebanda na ekolo Congo royaume Congo moto akosa yo te mama moto akosi yo mama yo mikosami mingi tokosamaki bambula ebele 8 siècles ya mensonge 8 siècles bamdekoso 8 siècles yango eza nini bolanda 8 siècles ezali 100 100 ans ezali siècle moko 100 ans donc 800 années plus de 800 années otobengi yango 8 siècles oyo ya mensonge ya démagogie oyo bayela biso une fausse religion oyo bayela biso bareligion les églises oyo nabetaka mbela mikolo nyonso église catholique église kimbangiste église protestante église orthodoxe église mpeve ya longo église musulmane église nyonso oyo yoka na mokili ezalaki ne cope bokinga yosa mwana na yo makambo tosambela tokela ndako ya nzambe ezalaki ne cope tocreye lokolo tobeta bulu bana mai tosala nganda na biso tosala ligablo na biso nga nasala ligablo nga alobi ligablo biso na biso ndeko kuna fasi alobi yanga na kotyango pesa mutu bakata yanga na kotyango afrika moto yanga na kotyango boye c'est exactement oyo tozoyebisa bino ezalaki likopa monene bakreye biloko wana tu e nyonso wana ezalaki na mokonzi moko reine ya Angleterre oyo asimbaki yango nyonso na tangaki ya mibale église kimbangiste mpo mosusu bakoyoka bayeba na église kimbangiste ya biso oui na église kimbangiste oyo kosala wana ezalaki mibeko eutaki na Angleterre na Royaume-Uni oyo ebandaki kosala ke omoni na kala na bobiso royaume oyo ezalaki na empire Congo esangisaki baroyaume wana oyo yokaka na Irlande royaume ya Irlande royaume ya Angleterre royaume ya ezalaki te
ezalaki te bayebaki yango epai na biso. Ah bon? Oui, exactement, ebandaki epai na biso. Tina babomela mama Kipavita Ndona à cause ya eloko wana. Pour que mama Kipavita lobi nzamba lobi na ngai royaume empire Congo ekokufa te kotikala tokotikala balbi tetete. Il faut effacer trace. Maman comme zo tamba maleloko yo ngai pe mama apesi on. Reine Angleterre apesi on. Bomomela mutu mwasi wana. Yengo mekananga ngana na minduki. Ngana zamba sango, ngana zamba missionnaire. Na tini bango kuna ya ni mo continuer na makamoto petit bango. Voilà les grands secrets. Donc ba petit ça bango qu'on a biso va parler plus jamais na royaume. Ba le bakavote parce que bango ba récupérer le royaume wana ba memi yango epai na bango. Boyo kingai donc bango ba zakina ba royaume te, bango ba yeba kango te, ba ko yo kongo pa na biso. N'est-ce pas? Vous comprenez? Matondo na bino, bo pesa bana na bino mateo na pesi oyo, et ça est très très important. Mais alors, na avertissement, dernier avertissement. En ce moment, batata, ba maman, boyo kanga malamu. Matondo pona ba like na bino. Surtout aux nouveaux abonnés, n'oubliez pas, consulte au pesa kabino, pote au bunga te émission na biso, au s'abonner, au luki et sika ngonga, cloche ezali, au cliquer la cloche. Au s'abonner, n'oublie pas, c'est gratuit. Mouta consulter que abonnement ngo no futa kambo. Si on s'abonner avec kuna sur s'abonner, mouta consulter. L'abonnement est gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Alors, on finit la cloche et souvent on vous demande, s'il vous plaît, bah like la bino sera un grand plaisir de mettre vos likes. Matondo la bino na ba like la bino écoute la bino fait rien. Ce n'est pas l'argent que tu vas sortir dans ta poche pour donner que non. Si on a tel like, on a foutu. Ah, si on a tel like, c'est gratuit. Like to senga kapote, bato o banguna na biso mona ki solo bande ko na bango, batala ka émission na balingi émission na to senga na bino balai. Allons-y mes chers amis, tokoloba nini. En ce moment tokoloba ezali peine perdue. Ou on peut encore donner l'espoir aux autres. À qui? Aux autres amis ignorants. Qu'est-ce que je dois vous dire maintenant? Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à l'ère des versos. Nous sommes aujourd'hui dans Tango Oyo, Tango Yufoueni, Ngonga Ekoki, l'ère assolée. Oyo mokili eza koningana boyo yeba kite ezalaki promesse oyo balakaki bilakeli ya mabe aux occidentaux. Vous me suivez? Bilakeli ya mabe balakeli aux occidentaux. Pourquoi? Pour le mal oyo basalaki na traite négrière, l'esclavagisme na oyo nyonso basalaki oyo basalaki biso ya mabe, babomaki bankoko na biso, basala ba génocide, ba beta bankoko na biso, ba obligea bango, ba déracina bango, na culture na bango, ba imposa biso leur culture, leur religion, ba imposa biso tout pendant 8 siècles. Et Dieu observait ça. C'est vrai que Ezraki facilement pour accepter cela, babaneko beta chicote. Fimbo et betamaki. Bakoko banoko maki. Ba obligé qui bango d'être des chrétiens. Ba obligé qui bango de donner tout ce qu'ils ont comme objet d'art. Oyo ya bankoko na biso puissance na bango, kasi na bango. Oyo c'est ya bango, ba soit ka onyoso ba boto la ka onyoso eza lelo na monde entier na ba musée na bango. Tina kati ya Vatican. Misère ba biloko na biso eza na kati ya Vatican. Oyo contre ba milliards de dollars, des euros na kati ya biloko na bango. Mais bazaki na technique bakosaki bakoko na biso keza ba fétiche. Ezaki ndoki yango zo boma bino, yango zo tiela bino maladie. Maladie on ba yaki nango. Ba yena ba poisson, ba poisson ba koko na biso. Bomoni, bozaki na te biloko zo tiela bino maladie yango. Bikekoyo,
boboa kango baswa tiao va chapeler sambela nzambe sambela mari 10 fois 15 fois à genoux allez film na kati oboya sambela film et alors à la fin nzambe na bankoko bakufa batika kite batiki nzambe alobi non je vais récupérer les choses bamoni ba exagérer qu'est-ce qu'ils ont exagéré bon là s'il vous plaît et ça important bandeko topesaka bino oyo kite bokasuka lelo nini dernier avertissement aujourd'hui. Alors, à la fin des comptes, nous avons lobby, non, ils ont exagéré. Non, c'est nous avons mobilité. Il faut comme moi si. Allez, pesa sima. Yo, moi si, bobarana. Mi belle, pesa, bobarana. Allez, bana apprendre aux enfants comment basaraka nyonso, oyo babi kolo na aja kibi kolo, ba nous apprendre dans l'école maternelle. Balakisi mokili otobeleli Sodome et Gomorre bis baye kati na kati même na bakati bandako nzambe na bango na kati na église na bango baye na biloko wana ya oya sorcellerie ya bango ko babengi ba PD ba lesbienne ba gay comme on dit ba koti na wana kati na église kuna balobaki kezelaki ndako na nzambe mais bango baye na wana kati na église ba pesi ordre na ba pasteur na ba prophète na ba évêque na ba nani ba abbé ba mona ba imam ba nani tout ça allez bon pesa na sima allez bon pesa na ba bisou allez tango na biso koki nzambe na biso alors satan na bango a obligé bango nzambe alobi tango na bino ekoki esili biliaki bino bikoki. Et voilà, c'est tant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bah Béléli yango, ère des verseaux, ère de la vérité, et béni, et tout le monde, oyo baza, o ba yebi, olala. O ba yebi tant le verseau, ère la vérité, ok? Donc, ba yebi. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous expliquer. Bolanda na bokebi nyoso batata, ba mama bolanda. Tout autour de toi. Na kati ya famille na yo, na kati ya ba camarade na yo, na kati ya ba ndeko na yo, oyo nyonso partout ils sont. Pour de tout na ba question moko lelo olobi. Ou pendant la semaine, tout na ba question. Papa, tu sais que signifie l'ère des verseaux? Hein? L'ère des verseaux c'est quoi? Soka lobi ayebite. Soki moto wana yo tourner dans la moisi et dans tata na yo dans leki dans la yana yo et dans nana lobi na yebite ère de version oza ni kemi na mutuna mibale oyebi eloko balobi fait ya hégémonie occidentale soka lobi ni na mosusu fait hégémonie oza nini na lingala okoloba ke reine oyo ki pouvoir oyo domination oyo yaba mindele sur biso esi esili ekoki sur lui terrain na yebite yebisaye tu es mort, tu es un mort parmi les vivants yebisa ndeko na yo wana ngam na lobeli yebisa leki na yo ndeko na yo mama na yo papa na yo oyo ayebite na moment oyo lobake oza moto akokufa oza mouwei mais ozali vivre parmi bato même pasteur même évêque même nani soki alobeli oke non nayebi makambo wana te soki alobeli ayebi mais aza koaplike yango te wana encore c'est plus grave bokinga na bokebi nyonso. Donc, si na pesi bino yango wana na lobi ke bon comprendre pardon, ça ne sert à rien ce qui moto wana ayebi makambo nyonso te na bilembo nyonso te ke ya solo règne ya mondele pouvoir na bango sur biso et sili tango nzamba récupérer mokili na li ère ya vérité ya verso ekoki ce qui moto ayebi biloko wana nyonso te lobela ye papa c'est la peine perdue vas-y je te considérer moto akokufa et c'est fait aza moto na kokufa amotra bomoite bokinga bomeka ngobo tuna batu o baza nzinga na bino bakobisa bino te soko moni alobi ayebi nyonso wana te azo vivre lokola na 2010 na 2020 na 2012 14 19 2020 c'est fini, il faut plus compter sur lui.
Tant que nous koya, yebaka ke mutuana akosala parmi bisoté à la moui. Pour mutuana yewana bado manipuler na bato wana ba loge na bango na bato ba comme si bango ba payer ba lesbienne bato bango wana pour ba yebité. Et c'est la intellectuelle, notre société intellectuelle. Je connais bien l'histoire. J'ai étudié des diplômes de 1000 pour le non, arrête. Ce sont des papiers. Non, tu es perdu, tu es mort parmi les vivants. Le bénin n'est pas. Alors, tu le dis que, oui, parmi ces gens-là, ça ne sert à rien. Tu récupères à partir à l'élo, tu considères ce qu'on a bâti, tu considères qu'on a oui. Bah oui, pote, moi je récupérer bango et ça les sous-sauter. Voilà mes chers amis Bandeko, aujourd'hui l'inquiétude des occidentaux et la peur. Oyo est passé d'un côté, on ne soit créé Kiango, on ne soit salé la Kibiso comme l'époque coloniale, l'esclavagisme, on soit né dans le Luana, on nous a bampo tourné dans le c'est fini, tant que coquille est raverso. Et nous fin hégémonie. Et c'est Kokaki, et c'est Leki, c'est fini, c'est clôturé, Bakosala, rien. Bakosala, et le côté content, toi, Soroye, nous, comme on a levé, le baké, yo, vous allez tenir à Nzambe. Yo, vous allez à Nzambe. Pour boy, il wana, quand ça te dit, bakena, non, oh, toke, église, cette Bible, dans le secret, t'es au Kamwa. Oh, quand il connaît ça, oh. Moi, mais quand ce n'est pas Nzambe, t'es. Kuna nzamba zate bondi melangai nzamba pambola bino nzamba pour tulendo apambola moko na bino alors bazali koyeba ki solo nyonso basalaki mabe esili tokomina tango ya vengeance ya nzambe ya mpungu tolendo tango ya vengeance ya mvulusi kimbangu ya tumwa tango ya vengeance ya mvulu ya mama kipa mvita ndona ya bankoko na biso bana kanda makila na bango za kotoka makila na bango za kotomboka pote tango ekoki basa la vengeance ta boyi banoko na bango boka motening bozo ko la crise frappe les États-Unis d'Amérique la crise de frappe oh ça va être comme ça en Europe tout ça wana ezali des punitions ou la vengeance ya nzambe ekoki moye basa autrement ezate c'est fini je dis bien c'est fini bobangate nabimba na bisatu bobangate tango na yo ekoki tango na biso ekoki matondo nzambe asalaka na ye na bato na ye ta ya nzambe ya mpungu tulendo ekoki ntango efweni alors lelo nakanisi bino nyonso boyebi ke mokili tozali kosala un grand changement tozala kati na mokili ekoya à travers bato baza na mokili oyo na ntango oza komona ke mokili oningana ya un certain monsieur atelemi kuna alobi c'est moi Vladimir Poutine et je dis j'ai des têtes nucléaires je peux bombarder les États-Unis d'Amérique je peux bombarder la France, l'Angleterre. Bondi Melangaï, ce sont des choses qui vont se passer ici sur cette terre. Ce n'est pas lui, mais Nzambe Ampungu Tolendo qui est avec lui. Bondi Melanga, c'est très profond. Oyo bateau baza kosala. Oyo puissance n'était pas président Vladimir Poutine, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et personne ne peut lui dire non. Personne ne va l'arrêter. Personne ne peut l'empêcher. Non. Il attend l'ordre venant à Nzambe. C'est l'ordre de Nzambe qui va lui dire que frappe. Ce n'est pas lui, ce ne sont pas ses conseillers, ce ne sont pas les amis tout autour de lui. Mais c'est la puissance divine. Oh, il y a Nzambe en pour qui va lui dire frappe-moi ces gens-là. Il faut brûler. Mokono Nzambe a coupé ses permissions. Allez, brûlez les États-Unis d'Amérique à brûler. Mokono Nzambe a coupé à Vladimir Poutine. Brûler Angleterre. A brûler. A tomber. Brûler la France. Beaucoup de monde a débattu. Je vous dis la vérité, retenez ça. Aujourd'hui, a brûler. Et ce n'est pas lui. C'est Nzambe. C'est Dieu tout-puissant. Autopéi Nzambe en Pontolendo. Ouazana Kanda. C'est ces gens. Apesi bango mokili. Apesi bango pensée. Apesi bango mayele. Apesi bango pemanao moi. Mais regarde, ils ont détruit le monde. Ils ont tout détruit. Bah, comme c'est la carte de Mokili. Nzambe, bah, mon Nzambe n'existe pas. Nzambe n'est pas.
Donc, Bango va dominer parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les dollars et tout ça est Syrie. Tout ce qui crie là, ça vient du Congo. Du royaume Congo, de l'Empire Congo, la carte du Congo, eux ils vous voient ici Bango. Et puis je vous dis, c'est fini. Matondo, Bena Congo, préparez-vous à toute éventualité. Je vous l'ai dit tout le temps que attention, Makambo Zali Koya, Batebele, Bako Kamwa, ni les Akoye la Busso. Alors les Occidentaux, comme une Souka, ils préparent ces grands chaos. Avant Souka na Bango, Bango préparer un grand chaos. Bango qui est Bango mon côté. Yomitala, tu es de quel côté? Pose-toi des questions, tu es de quel côté? Aux autres côté, il y a Boyo, comme les dinosaures, on est presque fini, Baza Kokende, tous aux autres côté, à bateau, il y a Nzambe. Pose-toi la question, dès que tu as la réponse, que je suis de l'autre côté là, c'est là où il faut dire que, en tout cas, je ne suis pas du côté du vrai côté. Au Nazarene, à côté, où il y a ma paix. Et alors, pour toi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de miracle à faire, en fait. Il n'y a pas de miracle. Beaucoup de miracle, moko iko salate parce que tango ya monde koki oyo, tu te promets que pendant longtemps, ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Merci pour la compréhension. Vous avez bien compris? Vous avez le dernier avertissement. Alors c'est à vous de comprendre que guerre, grand perdant. Ils sont des grands perdants. Personne ne va gagner cette guerre. Personne. Je vous rassure aujourd'hui. Personne. Je vous le disais tout le temps. Bama Tabakita, c'est fini. Croyez-moi, c'est fini. C'est question de time. C'est question de minutes ou de heures. Oyo Nzambe a coupé sa ordre que attaquer Bango. Allez, Tumba Bango. Oyo Eko Salema. Voilà, matondo la bionyonso. Alors, tokoti namozindo ya pete la biso, moko la lelo, ya solo bande kona tango te bisaka binoke, makambo epere, ezo le kanakati mabele kolo Congo, bande kona biso epere, basana na kati na bobungi, po ba yebi réalité te. To ta bino même on a le sikoyo, boro ka bango mingere, babali kolo bango, bali ko sentir que ebani ko ebali te me baby. Et baby, moi, il va corriger en mots et ça de société. Allez, c'est parti. Voilà. Cette agression, nous sommes obligés de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pourrait continuer avec notre programme de développement local de 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, on continuer comme ça les 4 projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc c'est d'abord l'affaire des Congolais. Nzambe, na toujours tout là. Moto ya Utawapi. Quand il faisait des promesses, quand il mettait ses projets en ligne, la guerre était là ou pas? Parce que cette guerre que nous savons, et ça va depuis politique, tout va créer en gros. Il est venu, la guerre était là. Mais quand il donnait des promesses de le faire, la guerre était là ou pas? Voilà que ça a quoi accélérer pour se justifier que non, ce n'est pas de ma faute. Et voilà, s'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas de ma faute parce que nous avons la guerre, cette guerre-là, Chilongo, explique pas à tes frères Louba qui te croient encore, explique-les. Tu as mis combien d'argent dans cette guerre? Tu as mis combien de soldats dans cette guerre? Il y a combien? Pourquoi tu n'as pas encore fermé la frontière? Si tu sais que nous sommes en guerre, la première chose à faire, on ferme la frontière avec le pays où il y a des problèmes. Nous jouons payer à autant de problèmes avec les agresseurs, au côté de la communauté, il y a Est-Afrique, mais tu es malade.
faut être vraiment malade, Chilombo. Est-ce que tu as des capacités intellectuelles pour comprendre que ce que je suis en train de dire là, les gens vont me voir comme un idiot. Ils vont me prendre pour un idiot. Pas comme pour un idiot. Chilombo, tu ne réfléchis pas. Voilà, bandeko bana somme ko le Congo soni, oyo Chilombo za kosala, je ne sais pas si il a le temps de voir avec ses amis, ses enfants et les autres pour dire, est-ce que si je fais ça, comment vous trouvez? Si je parle de cette histoire-là, vous trouvez ça comment? Est-ce qu'il a vraiment le temps de voir ça, de parler aux autres? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Chilombo a le temps entourage naïe, la master naïe, na bandeko naïe, et c'est pour cela qu'il y a conduit en erreur. Erreur Chilombo a conduire master naïe, beaucoup constater que dans tout ce qu'il est en train de faire à gauche, à droite, beaucoup remarquer que Ayebite n'a pas le contrôle de rien. Donc Chilombo a contrôle de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui il est dans tout, en le bas, ce conseil moko à ça les bêtises. Il n'y a pas de oui, je vais dire ça comme ça, ils vont me comprendre. Ayebite que Azana devant lui, population Moko Oyo Bazali, Mingi averti, Oyo, babi que non, ça ne peut pas passer. Un président ne peut pas dire des choses comme ça. Il n'a pas le niveau d'être président. Voilà, c'est dommage. Il est là par hasard, mais voilà. Ezali, Nikamomoko, Batebele, Bazoye, Bamoteke, Oyo, Njoso, Kosala, Manakat, Nekolo, Congo, Chilombo, Moko, Azakoye, pourquoi il est là. Et qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire à éviter. Voilà, bandeko bana somme ko le Congo ya soloke tokende na ba sujet la biso mususu to bombe la bino moko la lelo tokei kakanano na oyo Félix Antoine Chilombo on aza ko se mona azo mona ke azali grand azali na hauteur ya ko diriger mabele ko le Congo mais mabele ko le Congo elingi ete allez tokei. Le seul secteur où Félix Antoine et ses poulains maîtrisent très bien, c'est la frappologie. L'argent de la Banque mondiale pour financer la gratuité de l'enseignement. 31 millions de dollars, frappe. Les fonds Covid pour la riposte. 600 millions de dollars, frappe. Les fonds destinés à la réhabilitation des écoles et hôpitaux au Kassai oriental. 14 millions de dollars, frappe. L'argent pour organiser les premiers championnats interscolaires en Afrique. 400 millions de dollars, frappe. Dossier 100 jours, 50 millions et plus, frappe. Certains Congolais ont à l'idéologie de la frappologie. Le boxeur Martin Bacolé, 100 000 dollars, combat de boxe imaginaire. Il prend sa moto, frappe. C'est pourquoi le gouvernement Samadeu était déjà considéré comme un gouvernement mort-né. Qu'est-ce que Félix Antoine peut changer en 7 mois qui lui restent, qu'il n'a pas pu changer en 4 ans et demi? Les carottes sont cuites. Le frappeur en chef, Félix Antoine, s'entoure des ex-prisonniers. Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, pour être du bon côté de l'histoire. À vrai dire, ils sont du côté de l'échec. Depuis l'arrivée de Kamerhe au gouvernement, la situation sociale s'est noircie davantage. Le poisson chinchard, l'alimentation de base des Congolais, est difficilement trouvable sur les marchés. Même le maïs a disparu au Kassai et au Katanga. Le franc congolais s'est encore déprécié. Kamerhe trouve le taux du franc congolais à 2300. Aujourd'hui, il est à 2350. Le ridicule est que le gouvernement demande aux particuliers de lui prêter de l'argent. Félix Antoine et ses amis ont complètement mis le Congo à genoux. Au sujet de Jean-Pierre Bemba, présenté comme un commando qui devrait mettre fin à l'insécurité. Là aussi, c'est un échec terrible. Le conflit Tekeyaka a vu le jour sous Bemba, faisant des centaines de morts et plusieurs déplacés dans l'est de la RDC. Le conflit reste entier. Les M23 n'ont pas été exterminés. Au contraire, ils font des incursions. Félix Antoine est le pire président que le Congo n'a jamais connu. Voilà. Et à solo, ezali principalement à la tête de ce pays-là, il y a un homme comme ça qu'on appelle Félix Antoine Chilombo. Et dans l'entretemps, on voit tout autour de lui
tous les Kassaïens, pour la bango, c'est un grand plaisir d'avoir avoir un roi selon les Kassaïens, roi du Kasaï. Quel rêve! Quel rêve! Oyo les Kassaïens, bazaliko rêver. Bakassaïens, bazaliko rêver que l'obi bakozarana royaume na katiko royaume Congo, to royaume Luba. Va éviter la confusion et la corénie katina bango, va éviter royaume ango, bakobe yango Congo nini. Alors, voilà la situation Nini et Zakoli Kawana. Allez, voilà. Yoka. Félix a l'autre chose à nous déconner, Luba, que Congo ya lobby, ezali et kozala Congo tribalité, ya ekozalate, ya ba Kassaïen, ezali Congo, ya ba tout nyonso. Alors, et là, on est ezali. Soza Luba était tellement monopole et à pouvoir la biso Baluba. Voilà, moko azongisi réponse, moi moko azongisi réponse. Tolanda mususu alobinene. Tolanda bon tenaka. Chichi wali wa kule tu bantu moni. Tu tu enda machi ndakuwa fiti sita. Tu tu enda machi ndakuwa fiti sita. Bana babalu ba betwa kwe. Enda machi. Wani tu wa kwa. Enda le tala nubaluba. Enda le tala université nubaluba. Baluba ba ko gara fa na bipa. Baluba enda kana enda machi nda. Tu kana wa kumana dikitwa. Tu chaji le machi. Le machi na kwenda le ko. Même avec la population du Bali. Voilà, voilà, bandeko, toujours les bino bailema, oyo na kalisi mingi, boza prêt à serrer, ceinture pour être boyoki, aloba kike, pouvoir oya yeko ya lobby, et kozala teke pouvoir yabaluba, et zala pouvoir oyo yaba congolais nyoso. Ah, mais pouvoir yabaluba te, yaba congolais nyoso, to suki wapi, to kei wapi. Alors, tout tire bino image mort comme ça, bolanda, et c'est la passe mawa. Allez, suivez. Voilà. Royaume Luba, royaume Touti. Là, c'est la grande question qu'on pose. Chilomo, tu peux nous expliquer, royaume Oyolingo créé, et zali royaume Luba, royaume Touti. Pour te communiquer, tu travailles pour les comptes de Touti Wadé. Comment est-ce que Batouazo réunis la carte Neko Congo sont des Touti, ne sont pas des Baluba. S'il vous plaît. Alors, moi je vais vous expliquer cette histoire. Parce que cette histoire que nous vivons en RDC Congo, Ezali, Elokomoko et Oumea Bandakala. Cette histoire qui se passe au Congo, Ezali, histoire, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était à l'origine de cette histoire. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Oyo, a l'attaqué Ticket, il y a tout qui travaille pour les Tutsis. Voilà les secrets élimés. Un garçon de course, Oyo Bandi, Makamu Banda, époque, il y a Tshisekedi. Je vous rappelle. Alors, tout expliquer Bino, et le Ronini, et l'équipe, et le Kawana. Donc, ces garçons de course va venir à Combo à Félix Antoine Chilomo, nous avons à remplacer l'héritage à Papa Naï, héritage familial de la trahison, héritage familial de travailler avec des Tutsis. Moi, je suis là pour vous. Donc,
Etienne Tshisekedi Wamulumba travaillait avec des Tutsis rwandais. Depuis l'époque de Mobutu, celui qui vendait les secrets du Congo, l'argent, pardon, Oyoyaba Tutsi, Bandakala, et c'est là qui était Tshisekedi qui travaille toujours en collaboration avec les Tutsis, secret Wana et puis. Alors, Tshisekedi, Oyabanda de trahison, donc les alliés de trahison à Félix, Esaïe était à l'origine, c'est son père. Et son père, c'était Tshisekedi, Abana Makambo Oyo. De travailler avec les Tutsis, Bandeko, Banaka, Banabetu Bakasai Bolanda, vous avez un grand perdant. Banabetu Bakasai Bolanda, oh, Bazar Salaba, maman, Bazar Lobanini, oui, pour t'expliquer que Binoté, maman, on a maudit moto, nous sommes pas postuler, pas reposer candidature na présidentielle. Bango baluba bazo maudire ba mama wana ya baluki ba sorcière wana bazo maudire moto nyonso wa ko meka apostuler pour na bango royaume na bango tirela libela donc to kota de na royaume sans le savoir toujours yebate. Est-ce que tout le monde nous a expliqué que to passage de na royaume na yeto yebite voilà baluba zo bloba royaume na biso baluba royaume luba wapi na Kinshasa mboka ya bato wapi na Congo mobimba o ba cercle bino mo ba na kati na sasi ko bozali wana ba botel pe bino kasa yango bino mo ba ke royaume bo sala wapi na wapi na Bandundu na Kikwit bo sala royaume ngo wapi na Kinshasa po bozala kasa du Sud. Ces gens ne comprennent rien. Les Kassaïens, les grands perdants, ils comprennent rien du tout. Va regretter. Bandeko Nabaki Lelo Ezali, dernier avertissement. C'est là où vous allez bien comprendre que la situation va très mal pour vous. La situation va très mal pour vous. Et vous allez voir dans les jours à venir que, quand ce papa-là nous disait, nous on pensait qu'il fallait tout insulter, le Kassai, Ilunga wetu, wapi Ilunga, wapi Chimanga, wapi nani, Baronio Sopa comme le Blabino. Rwanda. Pourquoi vivre? C'est là où on peut s'en raison que papa Sarah, vous avez raison, tout le monde dit matin, ton père de ma village n'a biso. Il est temps, vous les chefs du village, on va manipuler nos moyens quelque chose. Il est temps pour vous de réfléchir un peu encore 10 fois. Réfléchissez s'il vous plaît. Il est temps pour vous de réfléchir. Attention, ces gars-là, on va trahir. Tu sais que, est-ce qu'on peut expliquer un peu? N'a pas sabi le locomoko. Bon, le Belangaï, quel est l'hôpital? C'est trop grand. L'hôpital, le dispensaire, c'est trop grand. WC public. Oyo, et tiens, tu sais que Wamulumba a confrisa na kati ya Kasai. Bon, puis ça a adressé à WC public. Oyo moko, tu sais que ya Saraki. Ou un mètre. Il y a chemin. Grâce à Tshisekedi, nous avons ça. Ces bâtiments-là, nous avons grâce à Etienne Tshisekedi. Bino Bakassayen, Bo Bisanga, Bo expliquer la peste bino. La peste bino comment bon comprendre. C'est là que vous allez voir que, tout ce que vous voyez là, Félix est en train de construire, ce n'est pas pour vous. Tout ce que vous pensez qu'ils sont en train de construire, c'est pour les Tutsis. Bazako Bongsa village Tutsi. Et qu'on bandawana, mais malheur na bango va perdre parce que tant et c'est coquille, il faut bien à tout le monde. Il faut bien à tout le monde. Alors, voilà la situation. Voilà, mes chers amis, Tshisekedi travaille avec tout ce culture rwandais depuis longtemps. Et l'héritage pratique avec Tshisekedi, ou après ce que moi, nanaye, de continuer avec cette culture rwandais, Lumbala. Lumbala était tout le temps en Rwanda, Valentin Mubake était tout le temps en Rwanda, parce que maintenant, il y a une mission. Mission, la carte de Rwanda, chercher à voir, et non, Baturangai, il y a Bango très bien. Très monsieur son que na RCD Goma RCD Goma montazaki chef na wana kati wana Etienne Tshisekedi azaki na kati RCD Goma na basali azaki wana na kati preuve mususu tango batuti baza kokota banzela to ngo kota parti politique et bien accompagner bango c'était l'IDPS. C'était sous ordre de qui? C'était sous ordre de Etienne Tshisekedi. Où il y avait un pesa, bamboka le go kuya, non sont parce que les gens de l'IDPS
accompagné de Tutsi, oh, alors bien avant libérateur, ben influencé par Kinshasa. Et sur le libérateur, nous avons été Zalaki, Kopiaye, Tshisekedi. Et musée arrivé à Kinshasa, Bolanda, Preba Misato. Musée Laurent Désiré Kabila, arrivé à Kinshasa, depuis Tozumbo Kafto Bena Bato, Binomoya. Ba pression Tshisekedi avait retiré là et Zalaki va copier ba Tutsi pour être même musée Laurent Désiré Kabila à la mort. Nous avons utilisé Tshisekedi à pousser à pression et pousser à déconner comme ça, barrer. Voilà. Et donc, Salamaki, Louaya, Etienne, et Louaya, il y a musée Laurent Désiré Kabila, entre autres, et ça entre les mains d'Etienne Tshisekedi. Vous avez compris? Merci, merci pour ma like Nabino, merci Nabino. Donc, today, aujourd'hui, au moment où je vous parle là, Félix est otage de tout Rwandais parce que ils ont l'héritage à Papa Naye, Oyo Asaraki Ango, Kobanda Wapi, non, il y a des deals signés entre l'Angola et les tout Rwandais. Donc, Kopo Wana Angola, Rwanda, Zaïre, Banda Kala. Angola, Rwanda, Zaïre. Il y a au moins la présence des soldats angolais, accompagnés qui va tout Rwandais. Et c'est là qu'il copain à Kala. À chacun il faut de comprendre où ils sont les bilan. Et c'est très important. Voilà. Alors, il ne faut pas espérer à Chilomo. Chilomo n'est pas les vôtres. Voilà, bandeko, tokei na makambo so to bombela kibino comme actualité, nzokate bandeko, il y a des gens oh bazali wana pour nous distraire, il y a solo tant que zo bandeko so bazako yokate. Tokei na aéroport ya Kinshasa. Allez. Voilà, association musclée, on a moni Ezelia Salomon Kalonda. Salomon Kalonda qui est le bras droit de Moïse Katumbi. Voilà, Bakangé na Katine aéroport, il y a Njili Alingako voyager, voilà, Bakangé naye. Alors, c'est pour sénateur Sabino Bandeko, l'étranger, on a Bakosili Sabino. Bakosili Sabino, ceux qui voyaient Bakangote, tant que ça qu'on a beaucoup des baza comprendre que attention, tous ces étrangers-là, et moto a bengi na kombo ya Moïse Katumbi na Hippolyte Kanabala Jésus Kabila batika na jamais cause avec l'ennemi bango nyonso Kabila Félix Antoine Tshilombo ba Fayulu bango nyonso bazali ensemble na butu vrai cop et taba yuma bankelere bakebele bozo batani wali abino 3 points boze bate banakin oh biso banakin ba yuma Bana kimba nkebere baba uta ba ya ba botel binoki ba uta ba ya ba botel binoki ba soni ba immeuble ba tongi ba boutique ba tongi ba ndako 2-3 niveaux bino bana kim à 40 ans à 60 ans chez les cocos yo mwana kim 60 ans et pas ne pas coco la biso yé a comme déjà coco aboti ba coco ba boti ba coco. Il y a là chez les parents, nous avons été à Tolonga Mwana Kin est comme on a beaucoup banal, il y a des étrangers. Quand il y a des étrangers, à la minute qui était, il y a pas bon manga. Si on fait la pas coco na biso, coco na biso, ndako là ba fissure, ndako plafond, so bête kabou, poussière de péba. Ndako na biso, matela bo mwana Mario, matela bo mwana. Mbeka mwana ozongela ngo olokuta sio bana ya so ngo koto ngo sote bango tu banalité déjà leka kela wana koto mutute te wana musate mutu koto donc bakoma ocha o ate mutu koto o musate mutu koto o musubo na couloir balani na couloir na salon kolobate ndako moko ya 2 chambres sur la bini na butu na tongo vingtaine de enfants oyo baba koko atikaki 20 baza wana oyo 12 15 donc trentaine plein na kata ndako wana Hippolyte Kanamba yaki alobi bakinois iko bafeneya bakinois bayebe loko te bafana na to
le biso mabe bon banda sala 18 a commis a comme mbongo ebele a sala 22 ans qui est là encore bino alobela ki bino mabe bota ba mboka te nyoso ba bote le biso kini ba mboka te to ba bote le biso kini ba wewa kutu ba yesika wa ba ko vuvuka be bino motor ti wana ba wewa te to ti wana ba wewa te to banga bango ba wewa yo kinwa nsalambe ba bolole la plupart comme bango facilité ba comme ba pédé facilité comme lesbienne ba facilité ba quel lugar d'église ah tu ensemble la ngai le plan la bisa ko ko ngai zali tu ensemble la ngai ozo ko bota ozo sambe zo bota nzaba zo personne ko bota te peut ozo ton sanda ko na kuna ki do bota encore société parce que ba do bomana pour te yonne muto luki koton koko na somba ki ndakwa il avait quel âge koko na yo avec un âge à 25 ans yo comme na 60 ans ata vélo pa o ko somba te o fiche à paye aux ango que non na cause de pension exacte retraite exacte et l'autre côté na quinoa petit biso bana kinite biso bana kina to vana biso bana kinto zali awa to beta bo biso bana kin allez Hippolyte pa ya possibilité na bana kino wana allez bamboka te nyoso aye ba kosibino wana bino bana kin ba kosibino wana bozaka kawana ki bana kin ya mwana ba ndeko lobi bana kin wana ba komela mai na tonga ko batiki ba tutu 22 ans 22 ans sont là ba kuti bino wana ba pauvre bozaka ba pauvre 22 ans ils sont là avec vous et bon faut sur tout le monde côté ah bisa kina mboko ya biso 22 ans botiki mboko panani boko ba mboko ya bino ye demain bokeba voilà toujours le avertissement toujours le dernier avertissement émission na biso voilà bandeko bana somé ko Congo alors Félix Antoine Tshilombo en voyage na kati na Chine. Qu'est-ce qu'il est allé chercher na kati na Chine? Boyo kaba secret. Ah, la chaîne moko ebimisaka makambo tout. Oui, banso alobi grâce à Félix Tshilombo na kati na Chine, lelo makambo ekotambola très bien parce que Tshilombo akei kokutana na Chine, akei ko réparer makambo tout na kati na Chine. Lera kozonga awa Congo eko gagner makambo ebele oyo nanu bato na mokili bamona te mpo ya solo Congo na biso esengeli ezala wana mais toyoka nano Félix Antoine Tshilombo na kati na Chine. Allez, écoutez. Dans leur intervention, il y a eu des excès. Mais vous devez aussi comprendre que nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance. On recrutait des jeunes gens qu'on habillait en uniforme sans formation, sans rien du tout, et qu'on envoyait comme ça au casse-pipe, comme on dit, pour faire des victimes, terroriser la population tout simplement. Nous avons donc hérité de ces gens que nous essayons maintenant de recadrer, de renforcer les capacités, etc. D'ailleurs, voilà, Félix Tshilombo accuse son ami Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, que c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui est à la base de toutes ces milices qu'on a vues là, comme police spéciale, Oyoya, IDPS, Ezali, élément, Yadani, ya Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, c'est Kabila, Moto, Azali, oyo commanditaire yaba obo mona ki wana brigade d'intervention oyo ya ba IDPS donc IDPS wana ezali ya Kabila ezali ya Félix Antoine Tshilombo te ayebi bango te awanga di bango na Chine oyo ki yembo kalobi ke wana ezali ba evre bato bomoni wana la police wana na ba brigade wana bomoni wana ezali bato yo Kabila atika ki yende muto akende ko recruter bango bon sali 4 ans on wana boni Félix au déboulonna armée à côté, au déboulonna police à côté. Mais pas le mec qui va aller bâton de former à côté. Tshilombo, mais c'est quoi ces garçons?
Ces gars, comment c'est quoi? Vous êtes là à côté de lui. Vous pouvez constater que ma bêtise. Sinon, il y a des créateurs qui vont voter, vont faire mon boulot à faire des ordres à quatre à Kinshasa et ça va t'accaper là. Oh, ça. Boki bino moko na matoi na bino oyo chilombo alobi ezali ete ezali basolo bato bomoni wana ezali bato oyo Kabila atikaki bango wana. Alors bandeko bana some kolo komo na kanisi tango toloba kabikolo nyonso bandeko na biso ebele bomona bango na blague bomona na légèreté moko mais le danger est là devant nous. Le danger est là devant nous. Allez, toloka loko. Pour information. Nazo c'est bino maman qui comme bino bomona kawana. Aza o bato bele bakanzala te, azala monstre. Makambo comme lekela ngai na yebite bino moko boyoki yango non comment boyoki yango. Alors bandeko ce qui se passe na kati na Congo Kinshasa ya solo boyoki na kati na Kinshasa ndeko na biso o alobi na kombo Dosta ndeko Dosta azaki menacé na libota le mobimba babuka kingako na bango mona ki majwana ya famille de notre confrère Dosta qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, basé dans moyen que Dosta Zali résistant, combattant comme nous autres, tout cela quand même ça, mais lui se trouve dans la Kinshasa avec beaucoup de risques encore. Tout le cas qui moyen de Bengaye, après ça, nous avons une explication dans 2 minutes parce que ils ont nécessité de 5 moyens, il y a quoi aider, bande kowana victime parce que bakenda qui koluka ba boma yende ko Dosta. Et alors toyokaye na katina micro na biso tolobi to bengi lelo. Lo sako papa Dosta. Lo sako kurutu danga Israela. Alors, toyambi bandeko bana poto bana diaspora bazoka yo to mona image de kaki to l'exécuter on la chaîne awa et suki wapi na bandeko noso oyo bengaki na la police balobi ke bazana tante po bazaki na mission chez toi ba police ba ki na mission pana yo sera kere ozo benga bango bazaki na mission de pana yo que na pona ba boma yo passa la nyoso. Alors, et suki wapi bandeko bana besoin yeba qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Bon, moi je pense que le détail est là des actions sociaux. Ma chaîne peut belé parce que je la piste d'exploration belé, mais autre pour retenir les gens que les 20 oppositions qui marchent, mais avec la une bonne partie de la population, tout le monde force de l'ordre, il n'a pas la répression, et pourtant, chaque occupation, puis si la population de l'air s'est manifestée, puis si l'opposition de l'air s'est manifestée, bien que nous avons des résistances aux armes, mais attends que ma Congolais, ceux qui vont au moins la parole de l'école du gouvernement et qui place on a tout dans la tout dans le combat de cause et ça va qui sont alors namo il demande ba soldat na ba machette na balabala demande ba soldat ba force à progrès il est président ba machette parce que on a ba civil na ba policier na tout namo nous il y a samedi dimanche donc 20 na 21 na 1h06 minutes ba côté et pas na biso pas le na ba foula ba on a kanisa qui comme j'étais là chez nous na notre la grande sœur na la Chine avec les vacances na Kinshasa à Salika 2 jours. Nous avons rendre samedi na 11h 17h. Ceux qui passent qui investigation et qui vont na venir, il s'est prêt que la moto na wa pas qui bola la système. Ma côté kuna ba boki, banda ko ba boki ndako, ba piller ils ont tout pillé. Parce que appareil électroménager, ba boki climatiseur, parce que ba congélateur na provision na 4 parce que ba télévision, ba ordinateur tout est parce qu'il faut ça qu'il y a ces mots et alors parce que ma valise tout sauf rien ma carte type de qu'on a la machette y compris ma locataire au de bazana bon mais locataire mon dans ma côté de la chambre étranglé ma tuna patunier il y a des doska quand on a vu des doska des mon alors c'est long témoignage il y a victime locataire on a vu que non donc mon on les doska ma politique ma carte machette mais on a combattu après on a on est à Valais quand on va étrangler grande sœur na ma chinoise ba étrangler azo tuna mon mali na zawa pour na bango bakazaki wana les mois sinanga mon mali na zawa abi on na za la carte ndé ba carte machette donc nous avons au moins 4-5 victimes chez nous à la maison dans la minute de l'hôpital où on a compté ma communauté. Alors, ils ont tout payé, l'argent, $1 700 en dollars, 5 500 000 francs congolais,
en francs, donc nous avons l'équivalence, je crois, si je ne me trompe pas, 2800 à 3000 dollars. Parce que quand c'est là qu'il a fait, il va marcher en francs et puis on sur dollars progressivement. Donc, on a connu des difficultés, parce qu'ils sont à téléphone, parce qu'on y a surtout, et puis voilà. Curieusement, on appelle la police aux acquis proches, police a été. À cause de ça, on a été 4 plan chinois, je l'ai appelé à 4 reprises à Yate à Zokosanga. Numéro major chinois, Ezali, Eza 090 73 94 410. 090 73 94 410. Major chinois, il a imité mon bataille à la police et ça n'a pas massacré là. Niveau où va massacrer les Botananga, niveau où va massacrer la famille Nanga, c'est comme si la famille Nanga passe à la politique. C'est comme si la famille Nanga n'est pas à Dosta, je ne sais pas. Mission la police qui va au la sabotage, ceux qui ont levé qui n'ont pas place Mandingi, pas pour manger petit feu ou bien pas pour manger sur place, c'était pas facile à digérer. Et maintenant les papas voisins, la parcelle voisine, à mon équipe, si on me dit qu'on est massé, c'est bête, on a dit qu'on l'a laissé, tu m'as venu. Bon, la mouka. Maintenant, on ne peut pas Dosta. Ah, les maillots qui, parce que Mazaki n'a pas pensé, par contre, il va dans des cinquantaines. Et la malaba la bazaki dans des trentaines. Quand il aura voulu qui a mon agité aller. Ma côté les mots qui portent, ma bête de mal la gorge, levé à courir sur place. Donc voilà la situation où on peut se compromettre. Le ministre qui m'a dit, on va détailler. C'est vraiment criel. Nakata koma oyo, ceux qui ont la matou oyo, mazao da pas trahir l'iso, ceux qui ont la bateau, mazao da pas comprendre l'objet de l'occasion ça passe. Tout à l'heure là, dans sur un groupe, on va WhatsApp écho de la résistance. À l'université, un groupe, on a commandé Martin Sibou, un membre de la Pareco. Azokoma, a dit qu'il y a il n'y a pas 10 minutes. Quand les lots psycho, tout ça, les lots mardi. À routine de la Nabatu, mais qui chasse à Balouka, va passer à la Namate. Va visiter, va passer à la Namate. Donc, c'est qu'il y a certaines choses toujours pour Tanango, même à Pareco, il y a des seuls qui vont collaborer, dans Félix, dans le IDPS, on va exposer à la piste. Moi, j'ai fait mon combat, mon petit n'a pas combat à Zate. Mon cabine n'a pas combat à Zate. Mon toit tindaranga, ça l'émission le babo et finga mutubo. D'ailleurs, n'a pas finga raté. Naza, mon tour dans la maturité, je suis majeur, naza intellectuel, naza journaliste, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Quand j'étais encore étudiant, j'exerçais mon métier. Naza, mon tour va manipulateur, mon tour va comparateur. Alors, naza combat, naza la mission, naza d'abord spirituelle. Naza Congo. Mission naza spirituelle. Naza Congo. Alors, mon tour comme mécanga. Aïe, akufa bato oyo baye kokote pa na biso basali bêtise wana commandité par pouvoir bato ya force à progrès ba militaire ayifa abese ba policier na bato mosusu baza na kati ya progrès wana bakolanda tata na nga na tombe makila tata na ngi sopa na pona mboko atravana alata bendeli nini teni ya mboko ya ayifa abese akolanda tata na nga na tombe yoka moto omekanga nde ozomekanga na yeba soro ezali mais eza na bato mosusu yeba yango basimbaka bango. Ndeko Dosta, alors, Mandeko Waza Kolanda yo vraiment na moi mukuse, qu'est-ce que Mandeko Wako sala pour na koide yo? Bon, na ko kosenga mutu de l'autre côté, na ko pe ko bateke Mandeko basala nga bote bazokisela nga boye, po eza souffrir, na za Mandeko baza dans l'hôpital, ba saboter parcelle, mon bébé va saboter ndako, ba piller ndako, tout ça, allez-y comprendre. Moi, je ne vis pas là-bas, mais c'est chez nous. Où est-ce que ndako est tata Baba fanda kana baza ba yaya nanga na baleki nanga na ba neve nanga ye. Mamonde baza ba victime baza là. Donc je ne sais quoi dire. Voilà. Voilà ndeko moka komia wa me papa sayala atika kolanda kandine ote okeke oyo azali mutu ya Félix. Voilà. Répliquer directement. Il y a certaines choses, tout à la maturité. Alors, à confirmer. Moi, je réponds directement. Maman, ok, que Bino Boye Biété. Mon takuta, maman, qui est papa, on aurait Wanda.
moto aboma papa Honoré Mwanda aza na Kinshasa awa na bato ya barego bazaki na complicité moto akomandita mort papa Mwanda euta na Amérique et na Rwanda et na Kinshasa bato bayebi yango bato baloba basavoi na Rwanda mais baluka bayebi information. Oui, mais le monsieur confirme en fait. Demandez à ce monsieur-là, demandez à ce monsieur-là qui cesse avec ses bêtises. Non, il confirme. Il doit cesser avec ses bêtises. Dosta, il confirme que Otete Azali Moutou ya Félix. Otete travaille avec Félix. Papa Sahela. Si c'est une question, laissez-moi répondre. Non, mais il a le preuve, non? Alors, oui, a confirmé que oui, yo oi IMCO a confirmé que Motowana Azali Moto ya Félix. Moi, laissez-moi parler. Que ça a 30 secondes. Dans une femme, Moto a commis le Moana, allié à une information, c'est pas ça, pas tu as parlé. Maintenant, on va confiner maman qui est entre parents. De part et d'autre façon, c'est salé. Mais ça, on l'a dit depuis, papa Wanda, faut-il les lots? Maman qui n'avait un chien, n'avait un site, sinon ça soit qu'à répondant en douté, parce qu'il y a un dossier où le maman va en monter. Avant, un élément où le maman va en monter. Vous comprenez? Maintenant, on va confus, c'est bien la qualité que papa Wanda chaque peu mais naïf. On a envie de les soldats par exemple, parce que nous avons par exemple, nous avons compté. Matondo. Vous comprenez? Comment dire simplement? Le médecin qui a écrit un message, il doit cesser avec des bêtises. Applique ma bêtise, applique ma bêtise, parce que moi qui a besoin de distraction, des mots qui est coufa. Moi, je vois qu'il y a un mot qui est kindi. Mais là, le plateau de bataille qui est hier, Malou qui est bateau Malou, on s'est réfléchi dans la Bible. Vous voulez tout ça, la coma, bien tout réfléchir. Vous êtes là pour créer des ennemis, des distractions. Moi qui connais Boundara solo, moi je vous donne l'information que je vois en monter, parce que moi j'ai toujours été avec elle. Je travaille avec elle. Si il y a un Félix qui m'a fait un Félix, vous comprenez? Comment donner les informations à maman pour éviter? Moi, je travaille avec maman Kiki. Mon tour appelle ça maman Kiki, c'est papa Rwanda. C'est que papa Rwanda, ça y peut Félix. Il faut que c'est ça avec des bêtises. Vous avez réfléchi, on va pas l'appliquer pourquoi? Voilà, mais bandeko na kalisi boyoki ndeko na biso azana problème na bandeko bazali vous comprenez tanaye azana problème bandeko bazana kat hôpital oyo azali na mwali sungi abo sunga ndeko na biso Dosta vraiment biso na cadre na biso parce que amo bundele kolo comme biso nyonso vraiment tango ba bandeko oyo bazana tango ya pasi ba yeba bango ba tango boy ke ndeko azana pasi abundela ka biso abundela ke kolo longo ndenge mo na biso alors ce qui peut agir problème et c'est la biso pe to mekana côté to ko sunga ye ndeko Dosta ya solo to bengani alors ndeko Dosta alors Dosta na ko bengani donc bandeko ba yoki yo très bien na kalisi pe oyoki ndenge to lobi donc to sala no se photo luka ndenge ni to ko luka mo to sunga yo ata mo muke ko monana entre biso voilà matondo mingi papa Dosta alors Matondo. En tout cas, bon courage, nous sommes ensemble. Voilà, bandeko bana sole kolo Congo ya solete makamunyoso o ezako leka na kati ya mabele kolo Congo. Voilà la situation ma risque toza nango biso nyonso na musala toza kosala pona kolo Congo. Ya solo Dosta azali leki na ngai toza na bango tosololaka tout le temps topesanaka mo bacode tout ça pona na cadre ya mosala mais ce qui peut essuyer ya solo toluka ba biso tosala ndenge tokosala po ete tosunga ndeko na biso oyo azali na situation oyo. Voilà bandeko boyebi numéro na biso oyo à cause de quelque chose que tosunga d'urgence pour être bandeko baza kati na hôpital bazwa quelque chose et kozala malamu matondo d'avance na bino nyonso oyo ki message oyo à cause de bandeko na tosunga bandeko famille ya Dosta oyo bazali na kati na hôpital na problème na gouvernement mutu azali na kati ya na sima ya makambo wana. Voilà bandeko bana some kolo Congo ya solo bandeko tango toza koloba makambo nyonso toza koloba na kati ya kolo Congo eza kosengela biso moko bana some kolo Congo bitumba oyo tokolashe te tokotika yango te eza bitumba ya ekolo babundelaka ekolo ntina suka yoso okobundela ekolo te vanda nie me biso toyebi ke batikaka bitumba ya kobundela ekolo te nzambe aza na biso elongo ti tokokoma ntina suka ya bitumba oyo. Alors bandeko bana some kolo Congo
tolobaki tozakoloba nyonso wana tozali eza na nsima ya Tshilombo moto azali koengage babanda bacriminel mpo ete babanda kosala bato mabe boye tolokala odio c'est le Dieu du tribalisme au Congo. Après Dieu au ciel, sur la terre, pour le tribalisme, c'est ce qu'il dit. Le tribalisme, tu achètes des quartiers, tu achètes d'abri, la question de achète d'abri, non. Voilà, donc tout est pour eux, rien pour les autres. Et si nous sommes bons na Kinshasa pour votre information, et si nous sommes économies Moulouba, même si nous avons nyata bino korba kayan sate, bobosali, bonite nakate makamu bandeko. Tout baloba to lancer message que ndeko na biso ya Kasai, oyo basangani na tuti wande, na ba mususu wa uti na kati ba chopa na kati na Angola, baloba ki ba onyata biso korba kayan sa. Et bon, tout le monde sonné. Bonjour les noki boy. Non, bon de la tête et c'est toi agir. Arrêtez de se victimiser. Tout ça qu'on va tout le temps aux amis. Arrêtons de se victimiser. Tout ça me bali, tout bon taper courage. Oh ça m'a béto attaqué. Bon banga te pote, bon baza ko kufa baza ba ko la biso. C'est biso so banga, ba notre pesa ba permission pas bana, ba mater sur biso. Alors et que ça passe mini. Donc botika kolela pe comme trop. Comme kolela tolela qui 18 ans et pas tout siko comme kolela na ba tuti na ba kasayen et alors ou alors tout que wapi na bino ba de kola biso surtout ni bali kolela bozo de la parani. Voilà ba ndeko ya to za ko ba mi kolonio sototika kolela to agir. Il faut agir, il est temps d'agir parce que trop c'est trop. Alors tokota na actualité mususu o ekolo Congo ya solo bandeko botala nini oyo ba pasteur bazali ko sala la katina mabele ekolo Congo ba pasteur ba prophète njokate fungula otanga na mwa bien obama ni otambola te baza kana kala kama mwana ile yango soda simbiango ngola tratawana bacha loboko mo ok bongo bako tambola kaka bongo to Mama, mama, oza mama, oza mama, makambo sala sana. Voilà, ba prophète bakangi batu misatu na katina cimetière na tombo ya batu. Voilà, basa ko sala musala na bango ya sorcellerie na katina na cimetière lobi ba bimike wi bazali ba pasteur bango batu bazali ko bikisa batu bango batu bazali ko luka libiki ya batu. Mais voilà, bakangi bango wapi na katina cimetière. Alors, nos amis du bas Congo, bandeko ba Congo, tamu toza koloba bandeko na biso ba Congo, bandino biso toza ba ne Congo, ba continuer tribalisme na bango, sero ba ne Congo. Lelo to suko toza koloba bazo ka biso te. To lobi bingi bazo ka biso te. To landa eloko nini eza koleka bolanda bango. Bolanda. Bola bandeko nazo loba message na chef de l'État. Na ba collaborateur na yi. Aïe. Yo kana ba pour le message. Qui s'est dit à père la nation congolaise. Après l'examen de la République démocratique du Congo, où il y a l'ami et amis, le président Félix Antoine Tshisekedi. Mawa. C'est pour cela que père la nation congolaise. Mawa. Mon sous sa salité, la RDC. Surtout comme dit chef de l'État des Alsaciens de Tshisekedi. Donc, nous avons ça pour ça. Mais, vous voyez que les Américains,
parce que dès que les Américains ont autorisé le siècle, moi, on est américains. Flatter boy. Tribu oyo ezalaki na États Amériques baindia bakolo yango babomi bango ki bazomboka wana plan oyo ezali awa ezali koboma biso nyonso tala makambo ezokoeleki mbula bambolo bakoti kuna basokoboma bato eki mpula ndenge toza boye nayebi ke ozali na voyage mais oza na voyage opesi kokite na responsabilité émission intérieure basoda bazali to bakokele mbangu odefese basoda bakele mbangu na kimbula bato bakimi kimbula président ozawa sokoa na ministère intérieur oatalaka mboka odefese batakimbula kimbula eza ville soki yo protégé biso te nana protégé biso yo nde moto ezali père na nation congolaise yo ezali yo chef de l'état yo tokokukufa te baza na plan tokokoma bapartout nyonso bomoni boza kolanda biso bandeko tata oyo yoka baraisonnement asa koyeba te c'est ce que je vous dis tout le temps tant que toza koloba tozokauka tozotoka likolo ya bato lokola baoyo ayebi te ke makambo eza kolekana na kimvula Félix est complice, Batouti est complice, Yarotinda Bango, voilà, manque d'informations, tant que nous familles Bandeko, s'il vous plaît, vous trouvez les Bisabisoko. Tata Toyona, Tato, Nanva, Latin Bakos, alors comme ça Chilombo, après Nzambe za Chilombo. Donc après Nzambe za Satan Chilombo. Ayemite que nous voyons bateau na Kimvula, bateau zo bon na Kimvula, et za Chilombo Mutazotinda Bango. Ayemite a été. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas de gens où il y a entendu, où parmi nous, il y a des informations, que Tatos a déconné, petits aboisons, là, qu'on a dit que Mouta de Tina, il y a Félix Antoine Chilombo, avec Komissaï. La loi qui me connaît des cas, lui, bande de Keba. Mouta, c'est une information que Mouta Kofa, à quoi embrasser, assassin, aïe. À bon, la saison, il y a. Vraiment, donc ça dit que là dans les têtes, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la biche à boy. Ça ne va pas. Faut qu'il y en ait. Il y a bidon. Bidon, vous avez l'information. Même famille me connaît. Là, il vous là. Batoufi, Bakibi, Bato Boma. Bamboro, Tolba Yagote. Bandeko, chef du village, chef des terres, chef coutumier, Basarakiwa. Mais yoka doit yokalite. Bamboro bakotaki bayoka kina bandundu basaraki badeka bayoka kina eso basala badeka kaka bango wana bakomiti bamboro bakomi na kati na Kinshasa bazosala badega na kwa muntu basala badega na Menkao bayoki bango oui bakoti na bakongo bien bayele biso pena bangombi bayele biso bangombi tokolia bangombi na biso bantandu biso bakongo tokolia bangombi na biso omo bangombi komolia bango. Tout ça, il Bokeba, bateau, on est échantillon. Ndé, wana, si encercler Bino. C'est la chef na Bino, t'as l'État complice. N'a pas ngai, n'a pas Congo, comme nous avons mouton foot à ngai. Nous avons mouton foot à ngai. N'a pas Congo, pour la relever la Bino, passe na mawa. Passe na mawa. Bande quoi, ça koufa. Bata pour koufa bouton na moi. Faut qu'il y ait yo papa, faut qu'il y ait yo maman, on doit garder mission, on doit garder émission pour la yo, on doit quoi qu'on le batte, bon benga bandeko, bon sur téléphone WhatsApp ils ont filé, bon benga na ba petit bo ko ya na mutu moko ya bien, oyo ko le belé ndeko tal les dangers. Alors, na ko la sous terre, to ndeko den na ko la terre, na ba se karabino, pour na le belé ki bino. Libération comme c'est atroce. L'atrocité ba ko ko fait belé. Tant que vous avez ça, vous avez des connaissances, tant que vous avez des connaissances, si vous avez des connaissances, ah, papa, maman, c'est pas vous apprendre à laisser, mais tout va continuer, nous sommes na biso na kanisi, vous avez yoka ngojonso, oyo, ezakoleka na kati na mabere yekolo Congo. Alors, kuna ministre ya justice na Kombo ya Justine Rose Mutombo
Justine Rose Mutombo Kiese annonce le retour de Vital Kamerhe en prison dans les 48 heures. Waouh! Rose Mutombo Kiese. 2 points. J'ai décidé en tant que ministre de la Justice de faire retourner Monsieur les grands Moyibi, les grands Fakwa, bandits, voleurs, grands frappeurs, au nom de Vital Kamerhe Nyankiring en prison dans les 48 heures. Parce que sa sortie de prison est irrégulière, virgule. Pas seulement, mais j'ai également décidé de la suspension des juges qui ont participé à ce scandale de la justice. Point. Signé Rosa Mutombo Wetu. Signé Rosa Mutombo Wetu, Yewana, ministre de la Justice, Ndeko ya Félix Antoine Tshilombo. Est-ce que ça blague? Fake news? Ah, total bango bango moko. Pouvoir na bango te, pouvoir na bango balu bate, pouvoir na Vital Kamerhe. Bon frère na bango te, total. Tokoyoka bango na sango. Tokoyoka bango na sango bidiaki bango per caractère di koki. Voilà, bandeko balance mekolo Congo, toke wap toke na kati na Nord Kivu na Lombango. Na kati na Nord Kivu, nos amis wazalendo, balobi kuna, ba beti pe kuna kosakanate, ba oba bengi na bango na Congo ba M23, bango bazu engagement lobi, bakolela susu, Holanda, bakolela lisusu na l'État te, bakolela susu na FARDC, mais bango moko, bazu engagement ya kobunda contre ba M23. Masomeko bien. Match comme il est à Botano. Il va bien ça. Vous allez le faire. Voilà, wazalendo oyo bazali bandeko na biso na kati ya Kivu oyo bayebi masano oyo bandeko na biso na kati na Bakongo na kati na Bandundu bazana ko se victimiser kolela kaka se kolela et pas na bango et comment nango bayebi déjà que je wana bakolela ce pas gouvernement na biso de Kamoyo et pas na bango et kolela ka sauter gouvernement bayebi que aza complice et vous croyez toujours que le gouvernement est là pour vous aider bokolela na mai na miso faute la bino. Continuez toujours à croire que le gouvernement est au secours rabino. Boko yoka. Bon, ça va dépendre bien. Boko yoka te. Bon, tu avais bango. Alors, tokota. Voilà, ben de comment la somme Congo Tokei na kate bamboka nzinga ya Afrique et le Ronini et la Ce jour, c'est ce cinquantenaire d'origine française qui s'est retrouvé tout seul à Yaoundé. Jean-Yves Laurent, qui ne s'est pas fait enregistrer à l'ambassade de France au Cameroun durant son séjour, n'a plus un seul sou et cherche à rejoindre sa famille en France. Un Français en divagation à Yaoundé, c'est un reportage de Brand Kamga et Sardana Tebou. Les chaussures. La carrure de ce Français anti-Islon fut son calvaire. Après 16 ans de vie commune avec une Camerounaise à Yaoundé, voici ce qui lui reste, ses pièces d'identité. Au mois de novembre 2017. Voilà, Français à Terengani, Nakati na Cameroun, a évité quoi faire. Voilà, à Kedeko Landa, Moisi, Camerounaise, à Béti Kibota. Voilà, Kuna à Terengani, à Ken ambassade de France, ambassade France, aussi le côté pour la yo moro de Britannique, nous sommes en France. Toi, les locaux, on s'arrête à Katina ambassade, il y a France, la Katina, Cameroun. Voilà la crise France. Azomi na kati na Cameroun, akomeko telinga na wana, moya sala autrement exalté na kati na
Cameroun. Voilà, bandeko bana solo Congo. Et solo que tant toko sabino que makamoza ko ningana kat na mukili, bate bele baza ko yeba tike mukila ko ningana. Na Afrique du Sud, et le konene qui botala. Journaliste BBC face na oyo gouvernement sud-africain aga ko gange na bango. Allez, voilà. Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, do you believe your government should and indeed will arrest him? According to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You will come to our country. But you welcome Vladimir Putin here, right? Of course, we will welcome. A man who is being investigated for war crimes by the We will welcome him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of doing. Voilà, si ce n'est pas le cas, tout bouge partout. Voilà, na katina Sud-Afrique. Voilà, baza ko gange la représentant batingi na anglais akele ko meka ko grimacer ba Sud-Africain le pokeba. Ba sebo keba awa za ba pays Afrique musote. A biso sakana te. Biso sana droit opona mutuni to travail na Poutine. Nous allons travailler Poutine. Voilà, makamna bino ba vanti buno bomo kilmo bimba, le mo kilmo bimba bobomi, bato kumo kilmo bimbo yebi ezana mutuna bino. Arrêtez de nous faire croire babilo kona bino oyo goza koluma. Voilà, oyo eleki na katina Afrique du Sud. Voilà, Tokei. L'Allemagne, à présent, où l'Église catholique sort de 3 ans de cacophonie. Le synode organisé par les évêques allemands a eu des airs de festival progressiste. Le point avec Renaud de Bourleuf. Un chemin synodal qui pourrait bien constituer un chemin de croix pour l'ensemble de l'Église catholique. Depuis le 1er décembre 2019, les évêques allemands ont organisé un synode, c'est-à-dire un ensemble de réunions au cours desquelles laïcs et membres du clergé élaborent des propositions de réforme. Certaines consistant en des propositions vis-à-vis du Saint-Siège, d'autres en des mesures directement applicables en Allemagne. Des propositions teintées de progressisme concernant notamment les homosexuels ou la place des femmes dans l'Église. La radicalité germanique est telle que l'inquiétude a même gagné Rome et la curie, pourtant peu sensible en la matière. Mais malgré de nombreux rappels à l'ordre, les évêques allemands ont toujours continué dans leur démarche, comme le souligne le président. Voilà la situation qui se passe là-bas, le monde bouge. Le monde bouge, voilà. Banani ba PD ba côté quatre églises nyonso boloka et côté pour les moyens ba bomba non on a choisi cela depuis longtemps, nous allons rester là-dedans, on continue à être là-dedans et voilà et le konini ezakoleka na katina mabele ya Afrique du Sud voilà basango ba révolté ba lobi fini biso toza kolanda oyo esengelaki tolanda. Allez, bandeko na kati Europa, makambo ezali koninga na mabe. Eloko nini ezokoleka na kati Europa, bandeko baza koninga. Na Ukraine, Kiev kuna ezali attaqué. Voilà la situation. On a ezali kuna na kati na Kiev, balobi kuna ba avion de chasse ezali ko tourner kuna et ya ezali ya kosakana te bato balobi opesi mbwa boyi parce que voilà ce que ba occidentaux ba souhaiter qui et comme la bango voilà la situation est très compliquée na kati na mabele ya Ukraine. Alors, qu'est-ce que les Européens pensent dans tout cela? Allez, c'est parti. Il n'a pas brûlé la Syrie, il n'a pas détruit l'Irak, il n'a pas affamé l'Afrique, il n'a pas pillé les richesses des pays faibles, il n'a pas lancé de bombes nucléaires sur le Japon, il n'a pas déclenché une guerre sectaire au Rwanda, il n'a pas fait exploser la Libye, il n'a pas divisé la Somalie, il n'a pas financé le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC, il n'est pas derrière les 13 millions de Congolais tués, ni les milliers de femmes violées à l'est de la RDC. Ils essayent de nous faire croire qu'il est le premier régné de l'humanité. Quant à ses adversaires qui ont tué, déplacé les populations, pillé des partis, enrôlé des enfants, sont des démocrates et des humanistes. France 24, RFI, CNN.
BBC, BBC Afrique, BFM et les autres, ces médias bizarres ne servent qu'à nous manipuler et à un lavage de cerveau du public. Vladimir Poutine est un héros pour son peuple. Parlons de l'Ukraine, ce que tout le monde devrait savoir. Cela fait 8 ans, depuis la signature des accords de Minsk, que la guerre est présente en Ukraine. Voilà, le Congo, voilà la situation, il n'y a plus de secret pour personne. Alors la situation, Ezali, Koningana, Nakati, na Mabele, ya Mokili. Alors, t'expliquer déjà que quand la cause est juste et noble, la victoire triomphe. Voilà, victoire, les allez triompher des côtés, il y a Russie. Alors, parce que cause ezali juste oyo nyonso esalami nezosalama na kati na mokili toyebi yango voilà na kati botalaka mingi na rétroviseur na kati na Ukraine bokomona ezali Congo eza pe kuna na moke nango na kati wana na kati na mabele ya otokobelela na kati na Ukraine. Voilà la situation oyo ezali koleka na kati na mabele ya mokili. Alors, situation ezali mobulu na kati na mokili mobimba. Ozoko na dabiso ezape na temps na yo oyebake il est temps. Les USA ont atteint le plafond de leur dette. Les banques continuent à tomber en faillite les unes après les autres, les USA, ce qui va être répercuté en Europe. Des heures sombres arrivent réellement, ce qu'on vous a annoncé depuis pas mal de temps et que vous n'avez pas voulu écouter. On y est. La Fed ne pourra plus imprimer des billets comme elle le fait. On est en fin de partie là. L'Europe va tomber, les BRICS s'acharnent sur le dollar et c'est nous qui allons payer le prix. Nous allons rentrer dans une décennie de pauvreté absolue au niveau des Occidentaux et de l'Europe. Aujourd'hui, je vous invite à arrêter de vouloir réveiller des gens qui sont endormis depuis 20 ans. Ça ne sert à rien. Ils sont dans leur monde de babards, de Cyril Hanouna, de TPMP, de journaux mainstream. On a fait le taf. Aujourd'hui, moi je change totalement de paradigme et je vais renforcer ma richesse pour faire face à ce qui vient. Donc je vais me plonger dans le travail 24 heures sur 24. Les événements qui sont en cours, on ne les arrêtera plus. Ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain, ça fait 20 ans qu'on fait le taf. Et ils ont avancé leur pion malgré tout, pas à pas. Ils en arrivent exactement là où ils devaient en être en 2023, là où ils en seront en 2027 avec la... Ah, voilà, Bandeko, je pense que vous êtes informés. Vous êtes informés chaque jour. On a dit information, informé à ton frère, à ton ami que le temps est très mauvais. Le temps est trop mauvais. Bango Moko Bayeka. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. La Russie a réussi à neutraliser. Avec elle ou neutre? Ils sont avec elle ou ils sont neutres? C'est plus que neutre. La neutralité. Dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé. Si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment l'Afrique est montée contre nous, cherche à faire en sorte que la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif, on se trompe si on parle de neutralité, et cette capacité à jouer sur ce levier du monde est un élément qui aujourd'hui joue en faveur de la Russie. C'est pour ça que la situation est inégale, ne l'oublions pas, la Russie n'a pas besoin aujourd'hui de marquer des points sur le théâtre ukrainien, elle a besoin de geler la situation, car le temps joue contre nous, joue contre l'Ukraine, contre l'Europe, voire contre les États-Unis qui sont détournés de leur objectif majeur, la Chine. L'éditorialiste Sylvie Kaufmann se demandait dans Le Monde, au fond, comment en est-on arrivé là, et elle disait qu'il faudra faire l'examen critique de notre aveuglement, de notre complaisance pendant 2 décennies vis-à-vis de la Russie de Poutine. Examen nécessaire, Dominique de Villepin. Oui. Voilà la situation. Bayebique, c'est fini. La situation est très compliquée pour les Occidentaux parce que c'est une punition. Ils doivent subir les conséquences de tout ce qu'ils ont sémé pendant des décennies, surtout en Afrique. Voilà, c'est ce que les bandes d'émission que
oyo nyonso ezali koya wana na koyela bango ezali makambo oyo nzambe atindaki ekoyela bango. Le passage des camions européens à travers le pays. Elle a décidé de commencer par la Pologne. L'entrée des camions polonais en Russie sera interdite dans un mois. Les pertes pour la Pologne seront les suivantes. Moins 8,5 milliards d'euros de revenus, fermeture de 2000 entreprises, licenciement de 20 000 chauffeurs. Les CEN est qu'une partie des coûts. Les entreprises de transport d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et de la République tchèque sont les prochaines à être touchées. Les sanctions ne sont jamais unilatérales. Nous voulions des problèmes, nous les avons eu aussi. Voilà mes chers amis. Voilà, on comprend le tout. Il y a des économistes européens, les docteurs, les professeurs en économie. C'est là où je vous dis, cette histoire qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est l'histoire de Nzambe. C'est parce que il y a des économistes qui sont dans la carte de Bango, dans la société de Bango, mais pourquoi il ne faut pas essayer des sanctions avec les risques? Pourquoi ils ont essayé de ne pas obéir aux accords de Minsk? Pourquoi ils n'ont pas accepté cela? Pourquoi ils ont allé jusqu'à détruire l'Ukraine? Et, mes chers amis, vous voyez, ça fait un grand plaisir. Vos likes. Puisque nous avons beaucoup de secrets. Il faut dire merci au président Vladimir Poutine. Pourquoi? Vous savez quoi? Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, n'eût été cet homme, jusqu'à présent nous sommes encore dans les caveaux. Vous avez Covid, vaccin, tant que vous avez dit 2022, voilà, Nzambe a eu quelqu'un sauveur. Grâce à ce sauveur, au nom du président Vladimir Poutine, Yeremoto a embrouillé la situation, a détruit Nyoso, et c'est comme un laboratoire, des laboratoires. On y a armes biologiques, on y a ça en Ukraine, ceux qui vont mettre en marche. Papa, maman, la qualité mingi bilongo, la puisque comment j'ai déformé, ma boque a déformé, balba a déformé. Alors, tu sais, Nzambe, ma tonde Nzambe en Pontolendo, oyo abikissimo kinaye. Voilà la situation où ils ont à travers le monde. Vraiment, malgré qu'on va se comploter pour que la biso maladie nous pour mini la carte de nous éviter que bazo programmer maladie nous ya sikabana ba sataniste. Alors maladie on va ça ya l'éduquer nous avons qu'on permettre bango de mal présidence toujours à chacun de nous tous la président dans pour être ya solo oignon so eko ya lobby na carte na mokili biso na bino tout le comme déjà na précaution oyo yetezo bino lelo na kati na mokili po ete eza koya mabe à gauche à droite. Voilà bandeko bana sommet le Congo. Aujourd'hui makambo nyonso eza koleka na kati na mokili. Beaucoup parmi nous bandeko yeba teke eko koma seke komi na lelo po ete bazalaki informé te mais bino vous informé na kalisi boyebi situation nyonso oyo eza koya liboso. Alors, vous avez président, tous à la président, na yango ke makambo eza okende na ndenge mososo na kati na mokili. Alors, soyons président. Donc, tout d'abord, je vais être franc avec vous. Personne ne prend plus au sérieux les déclarations des responsables français. Pour une simple raison, c'est que la France est devenue en quelque sorte un satellite de la politique américaine dans la région. Elle n'est pas indépendante, elle n'a aucun poids, elle n'a plus aucune crédibilité. Par ailleurs, en tant que responsable, je m'occupe toujours de l'opinion du peuple et des citoyens. Tout d'abord, je vais être franc avec vous. Personne ne prend plus au sérieux les déclarations des responsables français. Pour une simple raison, c'est que la France est devenue en quelque sorte un satellite de la politique américaine dans la région. Elle n'est pas indépendante, elle n'a aucun poids, elle n'a plus aucune crédibilité. Voilà, on est un président syrien, alobi ango mokili eza koningana, France c'est fini, Amérique c'est fini, oyom tozana amina bango, oyom ça derrière bango, ozo kokansake baza toujours na force ya mokili, c'est fini, croyez-moi. Voilà, bandeko, la mission pour finir là, la mission de Félix Antoine Tshilombo en Chine. Félix Antoine Tshilombo est encore en Chine. Bateau américain, oui, à Komagina Brazzaville,
fake news wana boyoki wana bolanda ngo te mingi ezali bataliban baza kokosa bino na banouvelle ya lokuta ya ndenge wana azali kuna na kati na Chine. Alors mission ya Félix garçon de course oyo akei na kati na Chine. Félix a des agendas. Pour votre formation, nous vous informons maintenant, Félix à chaque fois il voyage, il a des agendas. Agenda ya liboso ezali ya batuti d'obéir à la mission confiée par des tuti rwandais. Et les occidentaux qui se cachent à chaque mission de Félix et Antoine Tshilombo. Donc Tshilombo voyage pour la mission ya liboso. On leur a fait ordre d'aller dire, d'aller faire, de les ramener. Mission del Bosso Yangoa. Mission Yami Balé. Olanda Malam. Mission Mi Balé, Félix Antoine Tshilombo a une autre mission personnelle, individuelle. Quoi? Les carnets d'adresse. Avoir d'adresse, avoir tout ce que ma coopération, ma match, au nyoso, et politique Nambe Asaraki. Là-bas, Misusu, le coin de la Chine, il n'y a pas de pays comme la Chine. Elle dit, oui, vous avez fait ça avec Hippolyte Kanambe, mais Hippolyte Kanambe n'est plus président. Bande comme Landa, pour Bamingo éviter, Bamingo Bazaro Luka, Bayeba raison. Hippolyte Kanambe n'est plus président, Joseph Kabila n'est plus président. C'est moi le nouveau président. Alors, ma part, c'est quoi? Donc, Félix est en train de négocier ses parts aussi, pas pour les Congo. Donc, part naïe, oui, mais c'est moi maintenant présent. Alors, il faut le voir. Il faut le voir. Lui, il va gagner autant. Moi aussi, si vous voulez bien, vous laissez ça pour lui. Et pour moi, vous me donnez aussi à côté. D'accord? C'est à prendre ou à laisser. Voilà, mission au Tshilombo, Azabo Kedelango, Nakati, Nabamboka, nous allons jouer l'influence comme Azale Lelo, soi-disant président, Negazo Kedewana, Yepaluki, Asalape, bah, oh, Nyoso, et Nani, Kabila, Asalaki, bah, contrat avec les Chinois, Yepalingi, par Naïa, Kepe, a signé que oui, maintenant aussi, moi, je vais discuter, ma part, c'est quoi? Ado litete que pour ne tout le monde va bouler pélé, bazo penser que Tshilombo que qu'on a pas bon ça va contrat wana nyonso ezala malamu pour être Congo bénéficier non pour y à bénéficier ndenge kana et politique Kanambe alias Kabila a bénéficié. Voilà, tout ce bilan déjà, donc Félix a autant des agendas wana à chaque endroit bazo tindaye et yé paligi a créé réseau naye parallèle na makambo oyo Hippolyte Kanambe Tchaki, Rwandais Basalaki, Yepe Alingi Azapad na ce n'est pas pour l'État congolais. Alors, dans tout cela, nous faisons que tout ce bilan encore que Denise Nyankero Oyo Azali agent Batuti Rwandais Azali à l'écoute de Sikanyoso Azako Kende. Voilà, Oyo Nyoso Albera Félix, si on est bisoké Tshilombo, l'air oblige à Tshilombo à chaque fois. Biloko a tchakaele na mutu. Si tu essaies na barrio, Denis Nyankeo, il va dirigeaka Congo. Donc, secret wana, ebimisi, ebimelibiso. Donc, les vrais, pour l'information, au Tozanango, les vrais Marie Mobali ya et Nyankero, c'est Fortina Biselele. Yende Azaraka Mobali ya Nyankero. Mobala Nyankero la Félix était. Nyankero azawana babanda ko vivre ko adala mwasi ya de mobala ya Denise non Fortina Biselele azaki mobala ya Denise banda lelote eza makamu ya kala mobala ne banda kala dans les affaires omoni muto a présentaki ba Tshisekedi banani tout ça na milieu ya batuti ezalaki Biselele Biselele mutu azana kati ya circuit na bango wana na batuti yende mutu akotsaki bango na kati na circuit wana azalaka mobali ya Nyankero depuis longtemps. Donc voilà, les secrets sont épinés, il n'y a plus rien à cacher.
Voilà, matondo na bino tokutani mokolo ya lobby na suite information matondo ba like na bino matondo ba partage matondo na bande ko na biso bonso o message na biso na TV Lolaka Mvuluzi Kimbangu. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ba like na bino bochaki, merci na bino matondo na mbuta na biso MKN matondo pa na yo mama na biso ana lusa kweno matondo pa na papa na biso Benjamin matondo e pa na yo mama na biso Claver, matondo epai na yo mama Claver, mufalme, matondo epai na bino, epai na yo papa na biso ndongala na mama Jolie Mangal, matondo epai na yo muta na biso, papa na biso Michael papa, matondo epai na yo, matondo epai na yo papa Willy Kaenga, matondo epai na yo papa na biso yeko papa yeko sako matondo epai na yo esika ozali bandeko nyonso papa pekoste basongele matondo epai na yo matondo epai na bino nyonso losako bandeko na biso bonsoir mezalaki na biso mama Elise Mosantu losako mama Bijou losako Colorado City losako mama Linkera Lemba losako na bino nyonso tozopasire bino mama Françoise ngaka na biso pe aza wana losako matondo epai na yo bobosana te ozala mwa lisungi moke mpona kosunga papa na biso Dosta vraiment tosunga ye oyo namoni ndeko moko akomi wana ke akobenga ye ndeko matondo deja ndenge ozwi engagement ya kobenga ye mpo osala geste matondo na bino nyonso matondo epai na yo ndeko amba bofaka losako epai na biso kutana mokolo na lobi ingeta ibobo